toyoki ndeko na biso Deborah akufi azalaki na moninga na ye bake braza basalaki ko bazwi mbongo bazungi soi-disant paraît-il que moninga na ye wana ayokeli jalousie bamemi bazwi moninga bamemi ye place moko place na bango soi-disant que bamelaka basalaka badrogue bamelaka badrogue soi-disant bameli moninga yo kufa soi-disant que moninga achelaki apesaki whisky achelaki eloko mabina kata whisky mais ata achelaki onga na oloba achelaki peut-être whisky achelaki eloko mabina whisky nyonso wana ezaka juste pressé à vie était juste pressé à vie dites-moi si kitoko boloko à Deborah 24 ans même pas 30 ans à Kofi mutango zanane Metanga liwa mateme komi kobanga tangata na kufanatika boningo na mandao uzitenga na puniko matai tona na ngoba nzube uyanga no sambo konya sezara kanta matina tempete eko santete yango na liamu melengi kubiteri kalema parfait d'hiver leli yamanga René Makondele Elvis Sugar. Voilà. Merci beaucoup. Dimanche, Salano Kianiki, Mabanzo Maliki, Noki Nakodaye, Kotala de Santé, Kiala Posunangaye, Ala Yamohimoe, Yakoma Yangwanswe, Yakoma Yasusi, Yanika Wenge Bolinga Piti Filoye. So il m'a commencé à monter mon koufi. Na vitrine. Na vitrine, je sais qu'il y a. On a zobanganan. Je sais que les collègues n'ont la musique est normale. La musique qui ils allaient en ayate, ils allaient en l'équité. Vous comprenez? Ils allaient en ayate, ils allaient en l'équité. On s'abonne à la chaîne Nabino Kinya Banakin. Bonjour, on va aller dans la sur Kinya Banakin. Merci à nous qui vous avez belé na télévision na biso ya Kinya Banakin. Na c'est l'armée pour voter la ngai émeraude la reine. Ernyoso. To kota nanda kuna no to beta porte te même to kota ka. Botala ka biso yango na ye lisusu kolobela. Bana basi mingi na lo bana ba basi na beta pas c'était na ba basi oyo penza. Bazotia vie na bango na danger nyonso na lo bango pena na ye lelo lisusu pona lobela bino surtout ya bana basi baso balingi mingi complexe balingi mingi kolata balingi mingi vie appréciée na ye mingi to ki solo ya ninga ya biso Deborah que son âme repose en paix akufi ninga na ya memi na ilo mo boy soit disant que apesi drogue Amelia Kofi na le bela mingi bana basi yo balingi vi na bango ezala pressé ba mona ye alata asala boye mais nanda kuna bango kuna bana lote pa ba parents na bango bazo souffrir ba maman na bango bazo souffrir mais ye azolinga jusque amona ba mona ye alata azala boye ba fille ya mikolo yo bo changer ba fille ya mikolo yo bo changer please nazo demander bino bo changer mokile comme na suka nzambe alinga ya mais bino bo chavi na bino wapi bota muninga na biso Deborah akufi hein ba parents ne ba perdre dans moi si na munene ba perdre moi si peut-être le ba comment moi si mon boy l'avenir même ba parents na bango va perdre vraiment et ça linga pas si pressé à basi pressé bon lukani na vie hein ba basi bon lukani balingi vraiment ba lata balingi vraiment ba ça bien balingi ba ça bien mais ba ne loté mais bon lukani olingi lata olingi za bien ba ye amona na ke ye azanyoso amona na ke ye tout temps kota na place mo ba sentir que vie za bongoté vie eza bongoté please bande ko na biso bo changer pardon abonné bino bo to kinde ko na biso Deborah akufi azaki na moninga na ye bake braza basalaki ko bazwi mbongo bazungi soi-disant paraît-il que moninga na ye wana ayokeli jalousie bamemi bazwi moninga bamemi ye place moko place na bango soi-disant que bamelaka basalaka badrogue bamelaka badrogue soi-disant bameli ninga yo kufa
soit disons que moninga chelaki apesaki whisky chelaki eloko mabina kata whisky mais ata chelaki on a loba chelaki peut-être whisky chelaki eloko mabina whisky nyonso wana ezaka juste pressé à vie et t'as juste pressé à vie dites-moi si kitoko boloko à Déborah 24 ans même pas 30 ans à Kofi et t'as juste pressé à vie assez pressé pourquoi amukili bana basi il faut pas être pressé faut poser à la presser na vie o nyonso zolandanga sikoyo ata yo zotalanga na télévision sikoyo plus bandeko basi poser à la presser te yango ba basi ba kufa noki même pas 30 ans kufi moi si kitoko Déborah kitoko quand on est le côté pembe taille normal nyonso makufi pressé à vie alingi batu baye bazo kunde lelo na habité bandeko na basi peut-être ba olela bandeko na mbala bazulela et ça lui passe dans mon thème moi si ozolanda nga yo ozolanda nga sikoyo kozala poster na vite changer funga mon thème changer mon thème na yo po oyebite lobby ta muninga Déborah kufi akekaka boya kufi et ça la biso passi et ça la biso passe ba auto tikali et pesa biso leçon et pesa biso leçon ba o biso tikali biso ba jeune fille to kufa 20 pour apprécier mokili eloko mokili alingi alata alingi azala bien alingi azomba voiture pressé à vie mais na ndako na bino kuna bayebi ke oza mwana moke bayebi ke mwana biso asalaka mabe te bayebi ke mwana biso asedrogaka te mais libanda ozomela makaya ozose drogue mpona nini pressé à vie mpona nini bana basi mwana mwasi oza lokwa nga na ye apona apesa bino toli apesa bino toli bomoni Déborah na sukiti bomoni drogue pressé à vie moi si nyonso oyo ozolanda ngai na minute ono obeyebisa oka juste ke kozala pressé à vie te tolobela Déborah moi si kitoko atiki biso bakonde lelo que son âme repose en paix moi si kitoko moi si abonze nga mais eloko asali epesi biso manga na motema epesi biso pasi nini moi si kitoko bo akotika famille na ye akotika bandeko na ye ya basi ça fait vraiment esali biso pena pasi esali biso pasi bozwa caractère oyo wana te umwa mwasi wana asali eza elo mwa boye eza elo mwa basoni eza elo mwa bapasi epesi bato mosusu mayele ndeti nga numéro de pesi nga mayele pressé na vie ememaka na liwa emema na elo mosusu te ka liwa ndeti mwa mwasi wana pressé na vie alingi bayeba ye alingi alata alingi azala bien mais na suka na yango asuki wapi na liwa bana basi please bo changer et ezala bien oyo ezolanda ngai na minute changer juste caractère na yo efungola motema na yo sika mikolo ebele te ya mokie kaka nzambe aoya otango aya kutu na mabe eza ndeni est ce que omata te otikala bo changer et ezala bien ezala vraiment bien merci mingi merci oyo ozolanda ngai bisola Déborah était ya biso na vie biso bana basi totika ko tozala pressé ya biloko tozala pressé te ya kozwa eloko wana noki mikolo komi mokie nzambe oyo toyebi te peut-être ozwa yo peut-être ozwa nga toyebi te mais tofungola mitema na biso tochange oyo nyonso olanda ngai na minute na oloba yokanga onga na oloba na yo epuis fungola motema na yo merci na baoyo nyonso bazalaki na ngai nakomi na suka mission na biso merci na oyo nyonso azalaki na ngai olanda ngai merci oyo olingaka ngai la reine émeraude nasali bino nyonso oyo boolanda ngai je salue tout le monde maman ma chérie tout le monde oyo olanda ngai fungola motema na yo échanger caractère na yo nzambe ozala na yo merci beaucoup nzambe apambolo Congo na biso soki mbongo komosala moto mokili ekufi tane awa balakisa biso nzela poto awa ozo comprendre balakisa biso nzela poto tokenda nzela poto nzela moko tobanda na Londres États-Unis Montréal Toronto tokiti Canada ozo comprendre Canada tozongi sur Londres bakoma olukela so visa Schengen toza Schengen apesa biso 3 mois tokoti Schengen nga na ye ndeko wana tomona Schengen wana Paris ezalaka boya Paris tala Belgique yango nzela moko donc faut respecter moto alakisa biso nzela wana
Mutango eza nani? Satwa yanike wenge bilanga mukuse. Satwa didele kuste. Akometra ngaliwa.